Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na bino nyoso to ba bolinga mama Elia ni tu na pesi bino ba mbote mingi. Ba ebo ma vimpi muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni bino bande ko na ngai. Bonne journée à lelo tout comme déjà vendredi. Journée à lelo toza déjà le 9 septembre. Bonne journée à lelo. Bolamuki ndenge nini? Est-ce que bolamuki malamu? Bolamuki na kimia? Wa bino mama Elia ni tout ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzamba mazo ba tele kimia ezali. Alors, lelo na yeto solamo mukie boyebi ke vous avez une émission à préparer pour le mariage. Ndenge ka na ebisaka bino ke émission na bino à préparer pour le mariage ezaka pona ko bebisa te ezaka pona ko bongisa. Tango nga mama Elia ni tunayaka bopoto solo na so na bino ba ebanga. Yo na benga na ebisaka bino ke ici c'est votre deuxième maman. Maman Elia ni tout votre deuxième maman, la reine mère qui makian kaka. Donc ce que zamba liboso de kokuta na émission na ngai na kosenga na o s'abonner na Elia ni tout TV. Ce ko aussi se ko s'abonner na Elia ni tout TV, ko bosa na te o activer cloche à notification. Pour na ozora ba émission ya sikaso ekoti na chaîne na biso. Na chaîne na biso to sola mambo ebele, to sola du vrai du vécu du quotidien ya onde to sola na kati ya chaîne oya Elia Ninitu TV. Lelo eloko na yeto sola na bino ezali ba papa o batala kangai parce que nazana ba papa o batala kangai, nazana ba mama o batala kangai, ba papa mingi ba sepela kotala chaîne ya Elia Ninitu TV parce que ba yebi ki awa bazoka ba conseil malamu. Ezana ba papa muso abengi abi mama Elia Ninitu ba conseil pesa kazaka tellement kitoko, tellement malamu mwasi na nga linga ka kutu te na soki ka ko bande mona mwasi na nga azio linga balisi na mopanzi pona akoyoka mateya ya kitoko. Parce que besoin bato mingi balinga ba futilité balinga à côté bazo finga soki ba fingi mutu bato ba beti maboko ba sepeli wa lokola bato nde bilima na vita bazo cha bazo beta ba lo kamba moko wow ba profit ba supporter bagangi wow pona nini parce que ezali émission moko ta mususu eza ya mafinga to ya ba critique to ya makama mabe mais ce que zo l'émission zo ba makama malamu okomona mingi bato balinga te pourquoi bato balinga te po ozoko ba makambo o du vrai du vécu makambo eza ko concerner penza oyo bato penza baza ko sanini ko vivre au mona makambo ndengwana bato bazolinga ngote mama Elia nga mwasi na nga so na cheo kaka lokola ba vérité bimaka pa na yo ya linga bongo te parce que ba vérité wana ezo sala esoni. Or Bible le bina bisike vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, la vérité vous rendra libre. Bato bazotanga Bible mais bazotanga ngo malamu te ndio bazotanga ngo te bato baliko kenda na église ko tondisaka ba ban ke na église na ya tondisi bana ye pona ye ekoki. Or koyoka mateya pe ko changa en pratique est très important. Papa o ayebisinga likambo te ko so na bino ezali papa ayebisinga ke mabeli ya nitu ndaku na ngai ezali propreté mwasi na ngai asalaka propreté na ndaku te ndenge baninga muso mona ke okena ndako moninga oyuki ndako moninga asolo kitoko ndako moninga eza propre na yebisio surtout soka lambi ndako nyonso etondi solo surtout soki ameki kosala kaka ba makayabu kako makayabu mama yake na mama ya mama na ngai okomona ndako nyonso esa nini etondi solo siko mwasi na nga za ba genre ya bato balinga reproche te soko bio reprocher mama omemi ngambo donc soko reprocher yo ni na wana ngai problème ni nango soki nde wana soki yo kendaka pa basi mususu yango kumisa kaka basi mususu za propre soki okenda pa basi mususu nzoka ce n'est pas ça mama Elia Ninitu ezaki nazolinga mwasi azala propre po ngai moko naza maniaque mosala mingi ya ndako mama ekoma lokola ya ngai nga nakoma kosala musala oyo mwasi akoki kosala yango musala oyo ngai nakoma kosala ndako na nga. Alors maman lokola yo osala ka émission na sur le mariage oteaka ba mama na sepelaka pe mingi na mateya o pesaka ba mama yango na ko ebiso mekana ko sona ba mama oyo balinga so ba responsabilité ya bandako te oyo bakoma kozwa misala ya ndako batikela ba papa mama nga naza maniaque lokola naza maniaque ndinga komona salité te na supporta salité te yango sala ke soki na moni salité nga mona telemeli yango na sali mais moi c'est nga ekomi habitude netika ki ngai nde fona saka ba misala oyo fasala awasa susu nga nde fona sala na oti musala lembi mama biso soto sala kati ya ke musala oui ngai pe na ke musala tout le monde travaille maman bongo pona nini moto ki ko s'organiser te et voilà ba mama na ngai yango na yako yebisa bino ya ko sona bino beaucoup ki ko s'organiser ndako na yako ki ko sala propre ndako na yo il faut ezala bien aéré netinga boyebi mukola lelo oyo il faut aussi faire très attention
na ba réseaux sociaux o ndenge koma ba réseaux sociaux koma muta bambelo likambu komi ya solo ba réseaux sociaux koma ke au sali programme na déménagement bitikanga na déménager hein na longwa na ke côté muso déménager même mama mais réseaux sociaux kaka babengani na ndaku babengani na ndaku oh mais place mutala la ka yo yebite place mutasala programme à vie ozala kate mutasali programme na déménager nanga moko yo kaka ben compression ba ta réseaux sociaux babinga ba ta réseaux sociaux tout to kaka moto te yo yebite talabo o yebite nzoka wapi mutasaki na programme à nini à déménager na ye voilà un peu donc modèle à mboka poto oyo eza vraiment poto yo poto mambo poto yo pardon Maman, okoki kozala propre le kola baninga mususu pe bazala ka propre. Mama kaya bu yango wana. Moni ngane na bongisi biloko nanga mama. Tala. Moni na bongisi soso na ngai yango wana. Na bongisi brochette na ngai yango wana ndongo moni yango. Na bongisi jigo danyo yango wana mama ndongo zomona wana na bilili pe makaya bu nanga na kati ya mai yango wana mama mone. Makayabu na che wana pembeni ya evier muke na chanjaka ba mai na makayabu siko soko tali mo musika kuna na mo mupanzi kuna omoni kuna cantine na nzete nango yango eza na mai ya javel na che javel na kati ya mai wana soko oza na javel te okoki pe kotia vinaigre na kati ya mai wana la place ya javel otie vinaigre so oza vinaigre te otie javel so comme que javel ko taper yo sol mabe o solana te tia vinaigre mama ngai après monde la bonne c'est la biso nyonso toza na moi oyo moi pis so si musala moni moi pis moi solo wana kitoko na ndako à part wana mama bougie moni moi bougie osombi yango na Carrefour ata na Lidl sombi moi bougie na yo mama sala musala na yo ndenge sengela ndako makayabu na yo mama sala na yo makayabu na yo oh lingwa saison sala biloko no musala na yo nyoso mama bana metango kosisa kosala misala o nyoso mama bana eloko kosala pangusa sikoyo ndako na yo ndenge na uti ko expliquer wana na mwa mai ya javel soko linga javel to ka javel te atana mai ya vinaigre opangusi ndako fo opangusa ndako na ofeza solo kitoko soki mon papa aza ko yebiso ki te nalingi boye ela kisi te ke papa amona kango to azo dekoneza ko déconnecter papa libi aza maniaque eza ki oza na mobali moko aza propre alingi poza la propre propreté ya mwasi eza ka nzoto te propreté ya mwasi eza place mwasi alambaka na cuisine ya mwasi nde bayebaka propreté ya mwasi cuisine ya mwasi so mutakoti na cuisine atali cuisine na yo ayoki posa kolia so mutakoti na cuisine atali cuisine mona zangi posa ya kolia wana eza mabe propreté ya mwasi cuisine propreté ya mwasi chambre propreté ya mwasi toilette mama so osali musala na yo fungola fenêtre na yo comme ça fungola fenêtre na yo aéré ndako na yo mama so osali musala na yo ofungoli fenêtre na yo boyo okamati o aéré ndako na otiki mopepe fenêtre eza ya kufungama o tiki mopepe zokota na ndako moni matiti nezo ningana na mopepe zokota na ndako mopepe zokota na ndako mopepe ezokota na kati ya ndako o aéré ndako no ekoti vraiment mopepe OK mama musala pe ndenge osali ntango osisi musala opangusi biloko na yo nyonso tout bien ba evier na yo pangusa partout couloir na yo pangusa cuisine na yo pangusa tala sol ndenge eza propre pangusa sol na yo na vinaigre ou bien na eau de javel evier na yo mama soso sa musala il faut evier za propre papa na bisinga na bi mama ni tungeza kaka na kosala naza fatigué za na kosala moni neni evier na nga ndenge ezali tout propre mais à côté awa naza makayabu na esili mungwa te ndenge makayabu eza boye na kosopa mai à chaque façon na sopa mai na nga makayabu na kamati vinaigre na nga na sopisu na kati evier na nga po etikala propre moni mama kosilikaka te basi mingi baza na deux fois kosilika moni ba jigo d'agneau yango déjà eza bien assaisonné mais so côté na ndako nango kongo solo kitoko odeur a bien ezate que les sur le bloc à collier sur le bloc collier sur le bloc collier nyonso et c'est bimi déjà on brochette nanga yango mama na sali yango
brochette yango oyo ozomona oyo ezali poulet ozomona oyo ezali poulet. Alors libanda ndenge eza wana mama aréation ezokota mopepe ezokota na kati ya ndako otiki vraiment fenêtre boy ezokotila mpenza mopepe na kati ya ndako mopepe koti ti ntango oyokanga fenêtre moi déjà ke ndako nao déjà solo kitoko solo nyonso tu ya biloko ya kolia oyo osalaki esali nini solo ebimi. Bamama bozalaka na bizaleli ya kanda te soki baza koyebisa bino makambo ya malamu kozalaka na bizali ya kosilika te so bazobisa makambo ya bino ozosilika mais eza mpona bien na yo moko ntango mobali na yo moko aza koyebisa yo ye moko azobisaka mama boye te ye kuta yebisi yo bon oyo batongaka yo oyebi bango te boyebi mokili lelo na kotonga oyo batongaka yo oyebi bango te. Ntango mobali aza koyebisa yo ke mwasi na ngai nalingi boye te mwasi na ngai nalingi boye te mwasi na ngai nalingi boye bongisa eyake mobali na yo alingi yo mingi mama mobali na yo alingi osala nini obongisa mobali na lobi aza maniaque ba mama ntango mobali na lobi aza maniaque mama yo pe luka on apprend tous les jours moto ayekolaka na nsima moninga yo kozala mwasi moko ozalaka na yo mpenza maniaque to oza limité okoki kozala limité mpo nzambe asala bato ndenge moko te nzambe asala moto na ndenge na ye ntango mosoko oza limité yo mwasi propriété mokie mozwi mobali mo aza maniaque ntango ozwi mobali aza maniaque il faut osala effort obanda kozala propre mpo mobali no asala nini asepela et surtout susu papa oyo abakisaki bamama oyo batiaka tshoko mama oyo oyebi ke otiaka produit mama oyo oyebi ke sans produit mo vivre eza te bapekisi moto produit te eza choix ya moto kotia produit eza nango mabe te pembe eza nango option bato ebele babotama mwindu basepela na couleur de pont na bango te basepela bazala pembe banzwaka idéologie ya Michael Jackson mpo Michael Jackson azalaka mwindu masepelaka nde na mwindu tabi te nga na mwindu ndenge te nazala pembe eza nango option eza choix mais sauf que produit ezalaka na solo nango ezalaka solo mo ekangaka bilamba ezalaka solo mabe surtout bamélange mona moto okamati opakoli curcuma opakoli curcuma na nzoto mobimba otiango curcuma olongo na curcuma okamati café otie café na nzoto okamati produit oyo etumbaka nzoto etumbaka maboko etumbaka makolo poso ezolongwa sikoyo ozomona biloko wana ntango ezolongwa bongo papa alobi aosepe nango te aomona yango dégueulasse ozomona papa azomona yango dégueulasse ezozala bien te il faut ça nini il faut ça la effort osa par tous les moyens osala makambo o mobile no azolinga surtout na ntango ya kolala bamama bato balingaka otshoko na butu mpona tia tshoko na butu na ntongo natela malamu me na periode ndenge mo eza makasi boye ebongi te kotiaka batshoko na butu kolala eza koindispose oyo nyonso nazoloba eza na papa moko moto ayebisinga mpona mwasi na ye nyonso bomwenga na oloba papa moko moto ayebisinga mpona mwasi na ye abi mwasi na ye linga reproche te so osali reproche asiliki mama kosilika te soki moto asali reproche mama moto mosusu mo asala mpe reproche comme tel eza te akobanga na ye mais mobali oyo ya yo moko aza na droit ya koreproche yo mobali oyo ya yo moko aza na droit koyebi soki oyo eza malamu te ntango mobali ataka koyebi so eza mabe te eza bien sikoyo loko olinga na koyoka etabi te loko olinga koyoka te loko mama eli ya nitu votre deuxième mama malgré olinga koyoka makambo na ye te so azoloba ngo ozalaka ose comportaka na ndenge ya bafanatiki révolté mais nayebisaka mama eli ya nitu ntango mosusu osala nini okoyoka ata oluka obongisa bandeko il faut kobongisa au jour d'aujourd'hui tala caméra ndenge elekaka de gauche à droite il faut place oza kovanda ezala na air moko ya bien aération eza très important bamama na ngai okoza na biloko nyonso to na ndako ya cher etonio na ndako mais soki oza koentretenir yango te soki opongosaka ndako na yo te soki obongisaka te valeur ya biloko no wana nyonso to ekomonana te mpo ekosala nini ekozala evandi na kati ya bosoto mama avant okota YouTube mama avant okende na TikTok mama avant obanda kobenga baninga avant banda kosala boye osala boye mama yekola kolamba lukana makambo kolamba ndenge papa alingi yekola kolamba lesa mobali malamu lesa penda ko malamu mama yo moke pe omilesa pe malamu ya très important donc ezalaki wa bino mama ili ya nitu moi mukina zaki na ngwa koyebisa bino ya ngwana parce que ezali milelo ya papa na biso oyo papa na biso Jean ye mutabenga kinga po yebisa ngai ke mama talaboye mikala noko solo la pona yebike ba mama boye baza ebele mutu musa koza za ne salité te kaka négligence kaka azaka ko négliger oka posko abasani ana skola ngo air moko
moko wana petitititi akoteli ba video atali so par exemple batokosela ba voice asali ba voice soki par exemple likambo ya koloba alobi abosani ki efona sko abasani bute kotaka te bute koti alali tongo etanaka te tongo etani basani wana mpesa kokokota na ndaku banzinzi bakokota na ndaku yango mama zalaka na habitude sala musala na kwa milsedwa so siko sala musala na mama zala na mwa cantine na chango soit vinaigre soko kotia vinaigre tia solo kitoko na ndaku soki te okamati otie eau de javel pona eya itufe basolo nyonso tu ya biloko akolia oyo saki na ndako papa lobi solo salika biloko akolia na ndako nyonso etondaka solo pona nini parce que ozwaka soin ya kopangusa ndako te babela mwana wa mutu wa mufa wa teleja pona lelo tosuki wana tokutana tout à l'heure pona ba émission na biso habituelle oyo eza émission basenga kosenga epa ya papa Jean mutasenga émission kosenga yango ne kosala eza na ba émission mususu ngana yaka pesa bino conseil yanga mo mamelia nitu meza na mususu pe utaka na baninga ningi oya lelo euti pa ya papa Jean to partager na bino mutu asilikate kosilikela pe papa Jean te pona nino lobi alobi ka pona bolamu na yo mama alika pona bolamu na yo po conscience sala osukola ndako malamu opangosaka ndako olambaka pe obongisa ndako lokwa baninga opangosaka ndako osukola basani pona papa Jean sanini asepela ayoke lengia kozana nini kozana mwasi na ndako amona ki ya solo na bala mwasi bandiko nanga basi bo partager vidéo on a bandiko mususu na lobi bien moto koza te koza salite mais négligence pose kwa basani na 15h ou te na solo 15h na solo ba 20h nzoto pesa nzoto 20h na mono lembaka te olembi basani osala nini osokoli te elali ndenge ata mobali ko uta musala akuti ba na baki na kosala ngote na ki fatigué mibali balinga vanda place à propre ba mama mbala linga ndako za bien aéré wa aéré ndako no kitoko opangusi ndako no malamu otanimbe tuno malamu mbali balinga ndenge wana ba mama aboza na kati émission na bino ya préparons-nous pour le mariage avec votre deuxième maman Eliane tout la reine mère qui me tient kaka. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzamba kalusa kumuna nzamba nbeshineni bana betu bons. Je vous aime beaucoup. Bisous. Bye bye.